bongo akei biso ningala facile na kombo ya bato nyonso balandaka biso na bolingaka biso tokosenga kimia na kati ya Gabon pe batonga mboka na bango normalement po biso na Congo toza kobundana kotonga mboka na biso lokola awa na ba image bokotala na Lubumbashi na nzela ya Kasenga bandeko na biso ya agence de grands travaux bakosala mosala bango normalement. Tozali na nzela ya Kasenga awa na Lubumbashi na Katanga esika nini bandeko na biso ya grec bazali kosala musala ya kobongisa nzela oyo kokende na village ya Manembe oyo bazali kosala 3e couche pe misala oyo ezali supervisé na agence congolaise de grands travaux oyo bazali tikuna na Lubumbashi pona kosala misala eleka kitoko. Moi je pense qu'il faut faire confiance au chef de l'État. Boza confiance na biso tozo sala misala oyebi que chef de l'État pesa biso mission ko bongisa moko na 5 chantiers yango toza ko bunda donc 3e couche etigali to beta yango dada koto lushi donc carré match est bien. La couche qui était ici avant, il faut koyeba que nzela oyo kokende ti province orientale kasi pona ekoma penza esila bien il faut kotanga lisusu 5 ans pour distance eza mulayi kasi ebandeli oyo ezali kolakisa ke nzela ekofungwama pe ba travaux mususu ekokontinue kosalama tondimeli bino bandeko ya grec pe tondimeli bino agence congolaise de grands travaux oyo bozali ko superviser misala il y a 5 chantiers volets infrastructure et kendeki